Bien. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ma famille du cœur, ma deuxième famille. Bon, qui bien, vous allez bien. Non, ça va qui m'est allé. Nzamba mawa azako batela qui m'est allé. Nalinga ko baba ye bangai bande ko nanga o balinga nga suki bazama lamu. Bo komeli nga ba commentaire pour ngape est-ce que nazali nazana kimia ne ba ke bande ko nanga o balinga kanga o ba sepela kanga bazali malamu. O deuxième maman la bino, maman la bino emi balé, maman Eliane ni. Tu vois bien que na bino mingi po bino pe bolinga mingi. Merci beaucoup na batu. Oh, nous sommes beaucoup s'abonner à la chaîne monsieur ya Eliane ni tout TV. Merci pe na ba oh nous sommes na banda tilelo ba oh yo to sala kana bango chemin na biso ensemble. Na pesi bino merci de bo disposer. Tant na bino po na kota maman Eliane ni tout pe po na koyoka maman Eliane ni tout. Bo bi que na chaîne na biso ya préparons-nous pour le mariage na Eliane ni tout TV to sala makambo ebele mama Eliane emo bomona ka vandi penza na ngwenda vandi penza kitoko aza kopesa ba conseil na makambo o etali mabala soki bomoni mama Eliane na kati ya cuisine seka ye ko sala makambo ya lubu makambo etali ya libungu soki bomoni mama Eliane nitu emo vandi azoloba ka na tina eza na makambo susu en fait ngana na ba casquette ebele naza na ndenge na ngai ona sala ka ba émission mutu na mutu aza na ndenge wa sala ka ba émission na ye eloko ba chanteur musa yembaka ayembaka na zolo eza na ba chanteur mususu ba chanteur mususu o ba yembaka na ye bonganga na nzambe bonganga atika kibotu ava asa pena ndenge na ye ayebelaka soki pe teke na o teke na mama lo yawe tayoloko comme si mo ezaka ko yemba na mutu asa ndenge ne mutu muso na saison séchée ezalaka pe saison de pluie tango moye ezalaka pe tango butu ezali moi si na mobali likolo pe na se mabena malamu nzambe pe satan ebale pe mokili o mozui pe mobola o mokuse pe molai o monene pe moke yaya peleki yango babengi yango la loi de la nature oh mama mutu na ndenge na ye mbia pe kota lobi liputa moko kolata osukoli mosusu pe okozela ekauka mama so poke pa epa mama chala mwana kuna weka kaka baninga enga sina bali botika kofinela nga misongo donc mutu na mutu aza na ndenge oyo asalaka musala na ye soki na lobi boza par rapport ya commentaire moko na monaki mutu moko achela kinga na répondre ki pe nga habité mutu na mutu na ndenge soki mutu muso avandi kaka vandaka eza il faut qu'on appelle un esprit de créativité to ko vanda net nga mama Eliane je me vois pas tout le temps na ya ko vanda kaka monsieur ti net mutu a maîtriser mo za leki na Irene Machandoki identité à Bundes ye peut être ça vandi ba mourezi nyonso ya ministre vérité TV wana ce que ça alors bien identité à Bundes donc c'est identité na ye donc faut boye bela mutu ndenge asala ka ba mission pour na osane pour na osepesa bino lelo toza na kati ya cuisine ndena lobaka ke une femme à la maison une femme dans la cuisine masolo to yeko solo la lelo eza makambo oyo nazo ko sona bino ba mama o boza ko tala ngai par rapport à temps musu to sana ba négligence na biloko ko etali makusa mama soko za mwasi ya libala il faut yebake na libala yekola mobali na yo linga oyebaka mobali na yo eza na mwasi mususu ka mobali na tali boy abia netinga na 1m85 tamusu na koza kanga na vandi na salon na ngane na vandi ya vandi kuna likona bureau no sabika ka mwa bana soki na tali ka wana bengi mwa bana ya ba 16h na motemo mona okanga bika na yebele kwa bengelinga na fini déjà bouillon nga na mati oui chérie pesa un café s'il te plaît nga moko pe na yebike lokola benginga bo benga pona café il faut ko yeba ka partenaire na yo azaka ndenge nini mama yeba mobali no linga kolia ernine mobali no linga kolia ndenge nini lelo na yoko sola pona na papa moko benginga episinga ke non mama Eliane ni tout moi sina ngai na lingiye mais moi sina nga azana ba négligence na makambo kotali kolamba mama moi sina nga so na seleka reproche asiliki
il a ça nini nango yo kanisi ndeso kinini yo kanisi boy na boy yo kanisi boy na boy et surtout za couple moko baza famille récomposée ba bande les vie côté moi ça zaka akamona na mobali côté mobali azaka kabona na mwasi ba eko bande la vie na ndenge ya sika olingo lo banini ex ono zaka nde ba ko lamba ko lekanga so ba ko lamba ko lekanga fa ko vanda na yet mama boyete mama na ngai yango nga mama ili ani tu na ko solo na bino pona ko yebisa bino surtout mama oyo alebe otala kanga ye kola mobali na yo ye mabomali na yo azalaka ndenge nini linga oyeba ndenge mobali na yo aliaka makambo kolia o mambo alibumu o bande ko evandisa libala soki totali nde tokola bino na ngai na bino bankola moko oyo baparents na biso bazalaki komona mama alambi bakuli ya chewana afiniki ona baservete bosimba te biloko papa ya bino e biloko papa bosimba te okomona mama alambi so pesi bino kota mikongo na bamapapu kota misune kitoko abombeli yango mobali na ye bamama bazaki bazoba te bayebaki bamama bayebaki ke libala esalami bongo bible yango olobi nzambe alobi ke bible ko bujara pe nzambe alobi ke bible ko bujara pe nzambe alobi ke nasaleli aide semblable pour aya kosalisa parce que Adam azaki ye moko azaki triste na jardin yango nzambe asalaki aide semblable na aide ko fo yeba aide yango nzambe alobaki osunga ndeko oyeba kosunga papa ya biso alobi mama nitu mwasi na nga zola mambisi ezozala zei soki nalobika na mwasi na nga boniko boni boy soki abika na okay sanga ba reproche nyonso yango na baba kutu bala kambala kufela mwasi mais o a divorcé te po o a divorcé te mama eza bongo te ba divorce eza normal bible pe lobiso batimbale ba yokani te batambola penzela moko te nyonso na peka bakatu ba divorce pe ezokota kaka soki pe bato ba yokani te mama alobi mama ili ani tuso mwasa na bible olobi biloko na moni leki mwa mungwa kasi kende kende kote ba ochelo mungwa bien biloko zanga bongo se koso bandi kolia de gauche à droite yango komoma okomi komona biloko nanga mabete ba mama nanga boyete awa deuxième maman la bino votre deuxième maman bolanda makambo na ebisaka bino soki na lobi ya mabe kozwa te mais o moni keza malamu oki kosunga yo ozwi yango na sikole na likambo otubenge mbisi pona bande ko ba mama botala ndenge nini basala na lobi te ke boyebi te boyebi mais eza quand même na la kisa bino papa abiso alobi boy mbisi ezalaka zei sikoyo lokola mbisi ezalaka zei mama tala sikopo mbisi na ezala zei te mama sukola mbisi na malamu so sumi yango sukola yango zo ata mwa ya moto o sopela mbisi bien que mbisi nyonso bongala ma ya moto te mais sopele kaka ma ya moto o sukoli mbisi na malamu tikaka wana skwa boko o sukoli mbisi na yo malamu na sukoli maboko na nga omoni mbisi soki moto azolia mbisi fo ezalaka propre bopeto boye ndenge nga na sina sukoli mbisi na nga bo mbisi fo ezalaka propre po ntango moto azolia mbisi akotango eza malamu propre soki molei mbisi akoti deja mbisi eza propre te kolia mbisi eza pasi mona akoka kolia mbisi yango te et alors mama soki osukoli mbisi na yo kitoko eloko okoki kosala ezali zwa citron mama citron yango oyo omoni mama citron yango citron okamati citron na yo yango yo boblezaka focaliser na biloko ofini citron na yo na kati ya mbisi na yo ndenge na fini citron na nga boye na kati ya mbisi mona fini citron na ngai na kati ya mbisi citron na ngai yango yo mama na fini yango boye na kati ya mbisi na biso fini citron na fini citron na kamati ndete na balusi boye o citron ekota esangana na kati ya mbisi mama citron ekota esangana boye na kati ya mais ndenge na sali boye ata citron ekota sangani na yebi ke asangani pe malamu te loko nini asali na sina zwi matungulu na ngai yango matungulu na ngai na sina niki yango malamu matungulu na ngai yango matungulu na niki deja matungulu na ngai na niki yango deja matungulu na ngai yango deja na sina niki yango bien na sisi konika matungulu na kamati na niki pe na tangawisi pe yango yo na niki matungulu na niki tangawisi na ngai yango na niki yango deja na kamati tangawisi na ngai na tia yango na kati ya matungulu na niki tangawisi mingi na tia yango na kati ya matungulu apres avoir kotia tangawisi na ngai na kati ya matungulu na kamati mungwa na tia mungwa na nga
na kati ya matungulu. Tia mwa mungwa na kati ya matungulu. Taona siko tia mungwa na kati ya matungulu na kamati oyo to bengi onja. Soki onja. Eza kitoko mingi na mbisi. Na zupe yango na sopi boye na kati ya mbisi ekoki. Oyo misi na ngai na nenga molambi na monike ekoki. Na soki si wana te mama na kamati mafuta oyo to bengi oil na tia na kati ya mbisi. Moni mafuta oyo to bengi oil yango na tia na kati ya mbisi. Na tia mafuta na ngana mbisi etikala ki mwa fond ya suka yango wana na tia na kati ya mbisi. Na kamati lisusu citron na nge tikalaki. Kamati su citron na fini lisusu na kati ya mbisi. Moni mama na fini lisusu citron na kati ya mbisi. Na moni mombo makoti wana me ya kolongwa kaka. Kamati su citron. Citron yango yo. Fini citron na kati ya mbisi na biso. Voilà. Na fini citron. Boye. Nende na fini citron na kati ya mbisi. Na kamati na zuni zete na nga baloli. Baloli mélange na ngai oyo. Baloli yango boye. Baloli yango. Baloli yango. Ngomona baloli yango boye. Voilà. Na moni que ça va. Et ça bien. Voilà. Sikoyo, eloko nini na kosala mama. Na kamati yango, na sopi na kati ya mbisi. Sopi yango boye na kati ya mbisi. Il faut assaisonnement ya mbisi ezala mingi po ekota bien na kati ya mbisi na yo. Po ezwa vraiment malamu assaisonnement ko bondela matungulu te mama. Yango. Kamati na chebo na kati ya mbisi na biso yango. Kamati ya mama na bondeli assaisonnement te, assaisonnement yango wana na bondeli te. Oki ko balola, okeba na ko balola po mbisi epanzana te. Bana ko balola po mbisi epanzana te. Mama moko abisa ngama Eliane. So ça assaisonnement sala mona maboko mama na biki basala na maboko. Na tango wana na saki na maboko te me basaka na maboko. Okamati osali boye. Soko bongisi mbisi na yo boye mama, oyebiko kozoke ndeko lamba. Obongisi mbisi no biki mbisi oyo na kolamba yango na 17h. Ceux qui ont sali yango boye mama, luka o sala yango na heure moka malamu par exemple ba assaisonnement o nyoso sala yango na 15h. Ata pe na 14h. Problème ezate. Ata na 14h kamati osali mbisi na yo boye mama, ozi yango, otiki yango evandi. Tango mbisi na yo evandi boye, okamati même moi feuille de laurier. Otie na kati ya mbisi pona echakaka solo ya kitoko na kati ya mbisi otie moi feuille boye. Otie moi ba feuille. Okamati ozipi sani na yo. Ozipi sani moi feuille wana totie po echaka solo kitoko na kati ya mbisi. Ozipi ki sani na yo. Kamati sani muso otie likolo. Ozipi. Ovandi. Oyebi ke siko ndenge eza boye nazokende kosala nini? Na kolamba yango na 17h. Kamati obungisi mbisi, osimbisi na boye otiki mama evandi wana. Evandi osali musalo zakina ngo posa ko sala osali otali RB 17h ko kesko na sala mbisi na ngai. Okamati mafuta na otina kikalongo okalingi mbisi na yo. So okalingi mbisi osiko okalinga mbisi. Okamati atokati so matungulu na mopanzi, okati yango mwa ndembe, otia mwa bouillon kitoko osopi likolo ya mbisi o présenter papa. Soki légumes koza na mopanzi, o présenter légumes. Soki pondu o présenter. Il faut boye bakaki. Ndembe ya belo bakaki liputa eza moko mekaneli keseni. Mbisi zaka mbisi mais elambe nde ekeseni. Soki tolongo na elambe toke na présentation. Eloko babenga présentation mama ya kochela ka mobali biloko na sane eza important. Yombo mona ka papa musazo kiende convier na banda kwa bato ena mibali azolula couple bato okapenza en tout cas mon cher yo penzo za bien yo zo grâce ozo mwasi ya bien bazolula yo zo mwasi ya bien ozo vraiment grâce yo zo mwasi malamu mwasi mabaza la kate mwasi so za malamu mais mwasi nda komaka na bizaleli ya mabe mwasi akomaka na négligence soki rien n'est acquis sur la terre.
même mosala est-ce que ozo sala soki ozo sala mosala malamu te mama okola mkape na tongo ke mosala ba licencié ba bité tolongoli mosala libala po boko vanda 20 ans 21e année peu pardon moi c'est mon bali moko pa habité na supporter yo pe mingi na lembi na tiki na lingi susute donc rien n'est acquis sur la terre ya on toloba ke kolala kolamuka ezali habitude te bande konangai ko néglige kate Bible lobby là où il y a ton trésor c'est là où sera aussi ton cœur. Ce que lingi loko no mama, il faut battre la yango. Ce que lingi libala no mama battre la pour mobali atambola de gauche à droite. Akinda pe nanda kwa baninga. Amona kape basi ya baninga ndenge ba respecta ka mibali na bango. Yo zaka amalba tchwa lokola Gillette. Mobali alobi moko yo komi na 10. Mobali alobi mibali yo komi na 40. Mwasi abunga munoko te mama. Mwasi abunga kate koza na munoko soki ndenge nini ba mama eza malamu te. Bible lobi femme soyez soumise. Soumission wana ya hunde pesa mobali elengi kolinga yo makasi. So mobali bandi ko tomboka yo vandi na motema loyeka bite na sala Biblia lobi na ngate Biblia na ngelo lobi moi ça la komikitisa. Komikitisa za kozala yo mata eza kozala zoba te mais ezali kaka mona kati ndako libala. Soki moko aza ya komata musaza ya kokita. Yo pe mo so mono mati mobali pa kiti habite soki na mati biso mi ba to osala ni to kopesa bombe to ko exploser. Mais yeba ke mwasi azaka socle ya libala ndako esimba makana mwasi soki ndako ezengeli kwa kulia eza na nzala seke mwasi aboyi kosombela kwa kulia seke mwasi aboyi kolamba na yebi bokoloba mama yo kotelaka ba papa ngana na libala na ngai ya ngana mfumukanda na ngana lengelaka libala na nga na bungisaka libala na ngai parce que tolapa na ndai jusqu'à ce que la mort nous sépare tolapa ndai sikoyo ye mobali na ngai ebisanga le mariage n'a jamais été acquis parole wana na lala karana la soki négligence ngana bi asa loba le mariage n'a jamais été acquis séparation zaka bien mais zalaka mabe et bibisaka pe vie ya motu ba mama totika ba négligence koza négligence te mama mosoko vanda banda tongo ti bute koti banda tiki basani salite aka na TikTok aka na YouTube aka na Facebook banda la mukaki na tongo atiki basani salite abosani ki fa sukola nzoto abosani ki fa ke nozobana na classe abosani ki azana mobali fa lambele likolo ya réseaux sociaux ba mama ba négligence za mabe et pour te baka dialogue ce qui mobali za ko reprocher yo pour na bien-être na yo mama komona ngo mabete mbisi yango na oto laksane ndoko ko sala mbisi mama pour mobali na réclamer quelqu'un mo mbisi abimiso za solo azei solo ya lusu solo ya loeni tango mobali alobi boye mama lukaka kobongisa citron o kakoyo etretaka na mapeka soki moto ana solo mapeka citron kako etretaka biloko ebele na nzoto ya moto o moto ana solo mapeka citron ozwa nika na sala peka ekotraite yo citron etiaka elimi makasi na biloko apele kwa mafuta kopokola na nzoto omona mafuta obatia yango citron eza na bagato cake au citron eza important zwa citron tia na kati ya mbisi na yo lambela mobile no kitoko mobile no alia yepe ko servir ko tcheblo na kati ya sani ko présenter yango avec amour et tendresse o tcheblo ko na scène avec amour et tendresse o pesi munga bloka ko lia o souhaiter bon appétit o pesi moi biso sele moi bipwepo yango dezali moi pilipili na mwa nini ya libala. Bon comprendre, bon ça na kati ya émission préparons-nous pour le mariage. Dans le baka toujours que émission na ngeza pona o baby sate ezala kande pona ko bongisa me bino bozo kango mabe o kote la kamibali ngana na mobali na ngaya ngana na abo ton pied mon pied trop de technique luka yesili na libandi technique wana dina moda la medor ayebi ya ndenge wana ba mameji ni munga ya vona na libala alenda kazomona bazwaka eloko ya malamu ya mabe otiki ya malamu osalini ozwi tobongisa ba mama esika mwasi azalaka ifweza malamu esika mwasi azefweza na solo kitoko ndako eza na mwasi pasa moto esengo bapa ya baye oyeba koyamba bapa atoza na kanda na papa ata lekaki mabe na tata miko kipete bapa ya baye eza na moto esengo yeba koyamba bapa ya na yo mo eloko kolia opesi bango balie bameli basimza basaneni bakei eza na bandako mosusu mobali kokoya tena mopate po ya bisoki na kiona na kuta kaka akanga munoko akota kaka mwasi akanga munoko bani azolenga kanga likofi munoko akanga nani omonaka
Bolé gananda ko ah mon cher toko yaraka baki makamwasi moi bébé c'est vérité exact. Ici c'est la votre deuxième maman. Et y a ni tout. Baloba baloba babela wana mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Et la kesi bo ceux qui baza côté ya mwana muto azana bomoy. O pa ko fela baboti topé orphelin asala nini ayoka ndele balobi à bon attendeur. Salut, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzamkalu sakuma. Nzamba nbesheni bana betemons. Bye bye.